journée Kabose somba Panamera. Kabose c'est mise pauvre ça jalousie de tondi biloko zo simba. Mise nini oyo Ferre kozo ya Kabose. Kabose mise oyo awa shebiso achapo. Ba biso toza wana to yamba batu bazo yoka, tozo bina batu bazo yoka. Biso tozo mise Kabose. Comment mise nani? Ta chan yoka ni. Oh, yo zo ya biso na biloko banimateur. Ngai makambo bongo fo Bill Clinton, c'est le Oscar. Alors belanga yango ndende na chanteur somo chanteur a dérouté donc éliminé. Tizo lo makambo chant. Omuninga na zano lo makambo il est padre. Ngai ozo imbisa ngai isu. Na oyemba te. Yo pe ozo ayemba. Oyoka vana ye. Kala nini? Ona ga mutema be atala. Kabose otala âge wa komina ngo. Âge avancé. Azani lupangu. Afutela kana na âge wana musique Esimba gate. Les potes ont des problèmes. Jolilo, papi, sapoi, guide vito, ma way. Ah, joli, mouke, lokola gasane bale. Ya kaina libela destination koni. Non, costa couleur esque na simbio, ma be. Papa Caprice Mbote, Maître Voda Mbote. Ale moi mutombo, salaka shamalongo. Bana baya lubilu. Mwadie banga ambwa bani. Mwadie yo. Mwadie banga ambwa bani. Ya shetani gundage di meme. Donc wabilo mwachilu mongo bando sala bien mais. Elle peut changer. Ezalali na yo. Yo nuringa d'espoir si moko mokende na yo mabewo zo salanga ye ezane beleba efe soko continue bongo wono soluka liwa tangonga na mipesiko am esprit ya wenge amour nanga ekomi injoignable sayo na zambindo kele lokolo moto libo mai pene na yo na sina soki forme pe couleur à love Bakirnyo soyabo lingonga na respecta ki lovo komon lobali susu salaka incurable o faso yo le lisingai koleka kutu bebe o basiba leline zonga noki baninga bazo frappenga na zola o komelate no mutu mweto legela yi RDC nagajaga bazo jimushidi chijaga bazo jiba kwata weyo Noso jama jeta kobalte bayibi nyonso irenume bayibi sambi wetu tufalusa mashi basho yele o Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Un grand merci à toute personne qui est la branche connectée sur ma référence télévision. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ma Référence Télévision. Vous ne serez jamais au-dessus. Là, je dis un grand merci à toi, Eric Arsenal, qui est là derrière la caméra. Pourquoi pas dire un grand merci à Patti Makassi, garçon de Paris, Hervé Louteti, Patrick Makungu, Nabosaniote. Merci beaucoup, Nayo. Aujourd'hui, là, je ne suis pas seule dans le plateau. Dans le mode confinement, mais je suis tout ça à boulot. Pour ce que on ne sait jamais. Je suis là avec Yailou, Arsenal au Panza Caméra. Déjà. Bonjour Yailou. Bonjour, bonjour. Parler, confinement, parler. Comme ils sont trop de parler. Trop de parler, au damé, au lali,
faut y avoir monene travail ezate parler faut y avoir monene tala parler makambo tambola ezate babi to za na ba parler confinement to za na ba parler jusqu'à nouvel ordre. Boni monde confinement pas na yo ezole kandenge ni. Bon confinement shinga ibi donc eza na linga ngote alingi na ngote pona moni comme singa piaker comme singa donc piaga makasi comme singa nini mais ils sont en tant que bana les padres to vivra pour ta lona déjà mais il y a ma bepo arrêter vraiment l'activité. Arrêter l'activité. Bato travailler donc moi tout ça songa moninga te do bato baza coffre pona ngai za mabe za de près eloko ya liboso na banda na botama na mona pina lelo wa boy pina mabe na makasi eza na mboka coronavirus eza mboka parce que bato ebele bazo douter que non maladie eza te tout pona yo kolo bani pona bato wana bazolo babongo ko sa te maladie ezali to sa ba aventure te maladie ezali toujours tala na TV nga kutuna na bona na kashina na ngai mon kashina na ngai ngo na nango donc to mi batela kaka pona po maladie yango za invisible so za ta invisible ndio okomone wana kimeli boy mais oyo okutana mpepe yango mtu se protéger donc ba tout bazo bazana ba doute ya ki maladie za te non batika makambo do maladie ezali ya makasi zo bo mabatu personnam ndeko na ngai Roger Kalala akenda tika bisoka boy donc maladie vineza livement maladie zali. OK, merci beaucoup na bino tu bozolanda maraki luye bisabiso nanu toyeba moyena tout na yo parcours et tout parce que c'est ma toute première fois pour ça na tout na parcours ezanti na nzongi sayo tala kaka mais yebisa biso nanu eloko nini esala ke non Ferre Gola Jésus de Nias ayamba yo na orchestre Naye o esala ke non convaincre Ferre Gola accepter yo na orchestre Naye ozala lelo na Jackset eloko ko esala musala monde na kipete sona so naibaka musala te naibaka kobina te naibaka nazala propreté nazala nité le prince Ferre Gola ngazwanga pete peut-être musala na ngai na persévérance na ngai pe yango mto sala ke lelo pe na nazala pe na mouvement wana. Est-ce que okose la biso ko ebisa biso eloko o esala ke Ferre Gola ayamba yo neti eloko nini omemela kai o Ferre Gola zalaka convaincu nango nabina na makasi donc nabina makasi donc eloko impressionnant nano patron na ngana yango wana après na kina babiloko moko boba ale mo mutombo sala ka shamalongo bana ba ya lubilu mwadi abanga ambwa bani mwadi yo mwadi abanga ambwa bani ya shetani kundaga di meme donc babiloko mo chilu mongo bando sala bien mais c'est rona vona ngeza kina boite vona ngeza kimuke vona ngeza kimuke pe en plus bando vanda bien na gamte no va bien na gamte si président non faut travailler beaucoup chose patient na orchestre yo oko kenda avant mais ndimana no binanga nso bando binanga aya gan mater aya chanteur comme danseur abomaka moto bande obina on avec conviction moko boy na vision moko boy eloko salanga pina yango na mipesa pe na yoka conseil ya patron nanga le salanga vraiment. Combien de chansons ou soit combien de chants oyo déjà au tchana orchestre ya Ferre Gola? Chansons non. Jusque là tozana ngana banda na bando bine nanga déjà na banda sikoyo koyemba na nzembo este nzembo to embela ba bande na biso ba o côté bitumbezala ba banini ba goma banini este ndeto embela bango nzembo à partir de là les padres monanga pe boye abino chape ide mo boya ona ndenga chiluba nepena cha beno mutumbo eto legela yi RDC nagajaga pasu chimushiji chijaga pasu chiba kwata weyo
Nyonso bwa jama jeta kobalte bayibi nyonso irenume bayibi sambi wetu tufalusa mashi bajo yele o donc à travers vocal on ande batuba bafunguli miso ilunga pe yembaka donc makambo na loba oyo maître Kadoko Nzamba Bolongo maître Voda Bodaki donc staff nanga na tout na ba pianga réseau babité côté on contact nango bien côté on contact bien na sola après to bando bina to yesu na samedi na kachekelezia wana siku nazana staff nangai na staff nanga ko mona ba Miller bazana ba Carlin petit nanga manase maître mara pesa la wana donc j'étais ya ba rep donc makam donc wana siku toena samedi na kachekelezia wana siku toyembi wana siku bisika ngala ke ba wakafuka denanga mwewe yeshete yolo binini jinanga dika ngesha bana bebe wagamba njini mufuki wa byonso mwewe le padre yolo binini nanga dika ngesha maître Chokando wana banaboka wana baba maître obina bage makambo na balabala ngana vanda. En tout cas, Yailou, vraiment, te sentir déjà que non, au hasard. Maintenant, par hasard, tout le monde par hasard et continue à YouTube. Mais c'est comme si Ferre Gola diminué promotion, pour par hasard, vraiment promotion, tout le monde m'a casté. Par hasard, c'est générique. Attesté qui ba mission ba sika wana. Exact. Ogite kombo lango. Ogite kombo lango. Kombo lango par hasard. Comment peut et salaga. Comment peut salaga. Au monde peut si combo par hasard. Donc presque des fois on a chanson. Par hasard, promotion ça qui est pour bana qui ko tester batou. Par hasard ça générique oh ba meka ki ba animateur mo ba yesika après Blaise créateur à côté le bango en tant que doyen azazala na bango mais ça générique te OK les padres na ke acheli a énergie n'était et les gaga boya wani mais c'est bien généralement kitoko clip kitoko son kitoko mais malheureusement ngazala kitanga bando bela permettre que nous au mais vrai clip, vrai son, les pas d'abna 100% pour la générique à Asala qui toque bien qui toque générique qui toque na ngona. Et boya dit loko yo meka sundenge ni masoleza la tango bwa ke loko na marché faut pesa mbamo makambo. Parce que yo meka lisusu batu moi place wana mona te ke même susu e beti ndete yango lobi ke no to beta ngota ke no bon non mais par hasard beti selon yo. Selon bazo consommer yango. Selon bazo consommer am so ebeti te yango moni ke no te to beta ngo ke no to banda mekande batu ba yaki. Non, par hasard ebeti. Omoni biso to en style mobo ya. So ban mater mobo ndambu baye. Pesa mekaka na ba amekaka bango. Komeka bango na sens wana. Yuzo ibate ba générique tout le makambo wana te. Au générique, les padres a tikala na dia ko rater générique atamoti. Wana par hasard tala kombo na par hasard mikolo to za makambo ya acoustique homme savoir et artiste ozomona ba biloko neti ba animation fo olobela ngo neti ba Bill Clinton ba animateur ba Sele Oscar ba Blaise créateur ba pechona animateur msusu a job mikolo Robinho Mundibu animateur ba Bercy mwana de moi biloko mo bongo animateur Robinho Mundibu pas animateur ko bon yo ibinza mbona yebila na nzembona na yemba tinga na sala émission à lobaka te ça va comme tona ngo animateur baza belé par hasard bongo mesko o makusiko eloko panzi mogili mobimba do makamuna zo loboyo acoustique solo li vraiment chiba donc chiba su Alain Chibangu zongi sabiso na acoustique nanu ya ilu
Kabose ndeko nanga to na yo pembeni ba voisin nanga na pesi mbote place oza nazo sona kuna na kusika akusika za banzembo preza yimbati oui za banzembo preza yemba yango beti yango kaka pona beti la bato guitare ndezate so guitare yo za musicien te singa guitare te so longo le micro na loba ne dit tozona du chani tia jiki Gisèle pourquoi changer ezaleli na yo nuringa d'espoir simoko mokende na yo mabe ozo salanga ye ezane beleba efe soko continue bongo wanozoluka liwa tangonga na mipesiko am esprit ya wenge amour nanga ekomi injoignable sayo na zambindo kele lokola moto libo mai pene na yo na sina soki forme pe couleur à love bakirnyo soya bo lingonga na respecta ki lovo commun lobali susu zalaka incurable o faso yo le lisingai koleka kutu bebe basiba leline zonganoki baninga bazo frappenga na zolala o komelate donc akuzi chanza mula yezo en tout cas ils avaient ce temps so to esusuna ma nese logo yo Léopard Nkashama quand kenza Samantha le biter hier a taraté Léopard Nkashama boss de boss yalingaga kande yansala etindi chasera bomansoko akani saki akolia ngoye moko bato baye likelemba bosalaki futa nyongo trioliaki mukiadi oza fongola oyo fongolaka motemai Zambe poyo kama bondeli nanga bebeo kombo ya cheta nazopona mesana nanga na bashok yabo do ba chanze beleo to ko panza ko sikindoki en tout cas bi kolo vocalement bo beta ko beta non le lango mabe oui o biloko ba yi baté ay lo kona franchement je te dis franchement Choli le presse apekisi abi Akeba ba melango les premiers. Et mais le premier d'émission stoyo kacholi le tobi ya ilu place wana vraiment solo li ya ilu kobe tango et ça la paie bien vraiment pour non les langues mabe non les langues la personne mbote na vient langa Enick Josué Kakou le grand frère de tous les jeunes katangais au Québec on a ya ilu sa beti boye États-Unis au banda chapeau tina c'est États-Unis zo ba jete ba ni ezawa ba makambo za body ya musique États-Unis binat faut zango bien vous comprendre de makambo ya ikolo to na Kinshasa mais to beta koleka bato wana ba poto musicien complet tala to na Kinshasa mais to beta bato wana ba poto baba zate ba fendi ya dora ya izandute so ya nite dora États-Unis au moins ensemble en tout cas, bimon de confinement, ya ilu, Choli le ça va bien, na ba fanatique na yo. Choli lo somo. Eh ke pa ite. Mususu. Ah ya Ilunga senyo Choli lo. Ngaba biloko na ngai oza ba net ba cuisine interne. Olo de bibi be ba yibango sundende. Koyo kango ka be déjà bimi. Po mta yibango se ke mtana aza est compétent. Choli lo papi sapoi Gidi vito mawe joli muke lokola gasane bale ya kaina ye libela destination koni non costa kulereske na zimbio mabe papa caprice mbote maître voda mbote mbote Eric Nzembela mbote Eric Nzembela mbote maître Chokando mbote comme va te belle mais comme on a évité au monde. En tout cas, merci beaucoup. Donc, ya ilu, on est là avec ya ilu. To betano masula les padres. Qu'est-ce qui ne va pas avec le padre ya ilu? Dernièrement avec le padre, à tout mona les padres avec Robinho Mundi Boza qui a kita actualité banda qui obert très récolte maintenant là il sous comme il sous comme on est dans Nzambi nanga Kabose avec Ferre Gola Kabose
avec Ferre Gola, lobby que non Ferre Gola. Mais il y a pas Ferre Gola, bah tatouage Ferre Gola, il ne passe rien Ferre Gola. Aïe Bakaye bah musicien. Qu'est-ce qui se passe avec Ferre Gola? Ah, Ferre Gola ça, il est là côté là. Le musicien tout pour ça succès, faut tanga combo ya hôtel là. Il bosse tangi nani? Kabose to bande ki na Robinho Mundibu. Wana pourquoi mukemike wana longola ye. Mais on beta ba vie, on sentir côté ba vie oso. $1 na compte na ye, ala voiture ni. Moi muke on ko tala tant pour ça mission bobo tanga ba petit on ati. En petit na kena ko mbala ko banda ti lola. Ade logo te aza chanteur tout aza animateur. Tobo kami tsunami c'est. Eza nene wana musala ba animateur. Eza nini? Ayembela nganze ngolo la Ibrator mpiana nandi maye. Ayembela nganze ngolo la garçon na biso yo masana ngana onani. Malgré comment Adama Sananga mais comme leader nani bina filé ayembela banzembo kanga bongo surtout ayeba chanteur bongo yepe bo tan chant yo gagné oh yo zo yele biso na biloko ba animateur ngai makambo bongo fo Bill Clinton c'est le Oscar allo belanga yango ndende na chanteur somo chanteur a déroté donc éliminé tizo lo makambo chant o muninga na zano lo makambo il est padre ngai zo yimbisa ngai na yemba te yo pe zo ayemba oyoka vana ye bango bayaka batefe baloba to musala muke musala na luto ba bébé et bon sko les padres yena nani na nani susuna Kabose ba welis ba wela nini ona ga mutema mabe atala Kabose atala âge wa kominango âge avancé azani lupangu afutela kana na âge wana musique Esimba gate les padres azana problème ni Kabose ça fatira bien les padres azana ba Ferrari les seuls chanteurs, les seuls leaders, on a Ferrari, on a pas Cristiano, on a pas Banan, Messi, voiture on est à lingua là. Ce que ça zanin, faire azana voiture ya chérie le Panamera. Journée comme ça sont Panamera. Comment ça c'est misé pauvre ça jalousie de Tony biloko zo simbat. Mission nini oyo faire à cause ya Kabose. Comment ça mission oyo awa chez biso a chapo. Ba biso to zawana to yemba batu ba yoka, to zo bina batu ba yoka. Biso to zo mission Kabose. Comment mission nani? Wana zata le padre za lila côté là. Il est là côté là, le musicien tout a rolinga kaka a s'accrocher na yepo bacheka un point train. En tout cas, merci beaucoup Nabino. Ilou awa tomoni pe fali pour pauti kobeta Bercy. Après pauti kobeta Bercy a fongoli nzela ya poto. Est-ce qu'après ba confinement bino pe bozo préparer nini bo kobeta pe tourner na Bercy ndete tout monde a fali pour pauti kobeta to ndenge. Qu'est-ce que Ferre? Ezara qu'est-ce que ya kutu kotuna makambo wana ya ke ba poto. Biso ezala pona ba combattante nesto kenda kala Ferre bete des Zénith de Paris ces années-là. Mais pour aller au beta c'est là 11 ans tabeta il sous na Zénith ça. Ce que bete ce que ndesani. Ezake ba combattant batel mais fongoli nzela. Ate fongoli nzela banani. Ah musicien ba kenda obeta. Ah gaye. Kala. Le padre za orchestre mo makambo poto te biso dia poto desto balakala. Biso poto to kende so makambo sili confirmer sili. Donc Paris to beta tout que l'examen sala. Sentim na leader azo yemba azo anga ye leader azo palola référence zaka o makosiko te bango na se bango boko tubela chan omuni bato bele bazan ba trafic ebele musique ezande yemba bina bato ba sepela bino boko moya te le padre to ko beta mikili to ko beta mikili to ko ningisa mikili netiba sa medina ka chekeli tesko na salle neti mikili wana ilunga apparaître wana ba concert bat ni ba linga ba concert a bongo ba ke le padre za ba élément na yo ba so misi lunga bo beto ba gangi so mu leader amna vandi na salle mythique salle munene yo na expliquer yo salle munene na boye leader yembi moko ata musicien mo ba ko misa boye a salle logote mais ko boule snet ke nga bo so ba misi nga na Bercy wana neti ba Olympia wana ke ya ilus bima boy mo kilifo ganga ko musicien na infali pour pas bimisa ki musicien te wa beta ki ngolo ba bongo c'est la nga makam biso ba pesi biso makam bozo ilanga wana otangela biso ni sato sala emisa Ferre otangela nga ba misi msute nga ne bi Ferre ne bi patron nga Ferre to solo la mais ko makugenda nga nzela ona tipo elo ba pesa biso ba mission ya ngona okenda ye ala président côté na ye parce que tangu nga na ko bano déborda wa et ça bien te ngai le padre mto ko futela nga avion passeport ne na voyage boye le padre ba avion wa Air Kenya Air Zimbabwe ba avion tuna mataka eza pona Ferre Gola eza pona leader msute onga otanga kombo
bon ngani na bona mona cheta donc ngalo belaka ka Ferre babola mu Ferre Asala muni la tebilo ka poto boy ya pona famille ngata ya pona cheta vous comprendre nga fona le belaka ya cheta donc ya ilu ye biso no eloko nini oyo memi ya sika na musique congolaise ngai na memi naza mise mo sika na yuko ya sika mais na cadre pe parcours na beti elo mo bona patron nga le padre apesi nga projet mo boto beti na ina chaque mo ba chiluba neti na orchestre chiluba tela obeta mate moni le padre ibsinga non faut que tu crées mo elo mo boto donc to beti pe yango moni yem to bandaki sa medina ka chekelezia sango batamia bomi mwinda ayebisi ba masera bozo salamu salato bomoni te ba yibi go minyo mo bimba ngasko na ye enchaînement ni sona après tine ko pumbwa wagafuga dinanga wewe yesheta yolo binini dinanga dikadidi gengesha chlorensai izi setola ezete yo chibambe yo zo comprendre lo on a porté on a yaki danser mais ce qu'on comme yemba ce qu'on a sali fit mo ya kindoki ya chiluba le padre mbia na lingala ngani mla chiluba donc di jamais vu di jamais entendu po to mona ka to bele babina ka wana bayembisi bango boy te mais ngasko na kase makambona ya nini wana na yembi na le padre sus pe silité na yemba sus o comprendre eloko nga na porter ka vona nga na mo dena nga chiluba mais ya ilu tozo kendi to komi déjà presque na suka ya émission na biso moi des vocal kaka toza na confinement tant bato boyo ka voix ya ilu ba se défouler bazo se détendre et ça bango bien moi des vocal kaka va to kabwana po déjà to kabwana to comme déjà na suka donc voilà bon avant to kabwana pesa mbote na Tirbo Joka Bulls Claudie Kapo Afana Caleb Lona apesi mbote na Nasha Muzombo ya pembe apesi mbote na Laura do bana basimo baluka bambomba ngo betaka ba voyage ba Turquie terrasse ne akafu Laura kolo kicho vande lona ngana bwaka yi Laura bai bani basi baluka mbongo Yvonne Kafuka Laura mama nganda petina nga junior musenga Kabose titina pesi ba Francis nanga tumbote na pesi mbote na JP Minja le beat manager papi kake na pesi mbote na boss Léopard Kashama angana koma de loger papa ya bana komisanga ta buwata chancha ya love na yo salelizaka ngai mosapi ilinga papa ya bana kolanda makelela bangungi te bayaka na conseil te akoya kotikelo malaria sima kei mokolo rendez-vous yanga na yo nakosenga na ala kombele biso mitiu vula inukati muibi mati malili zala ngana ko saganaga bebe ba plaisir bominga wana biloko zoya o comprendre que to yemba danger ko lekana ba leader msusu o comme ba biloko yembe zo beleme to boya pesa zuate baroya iba what appelle ça numéro de contact voilà numéro de contact plus 243 81 86 22 748 081 86 22 748 abosali mutu te maître Kadoko Nzamba Bolongo Kebele Carle Miller on se va proche makambo sala kanga to beta ya bongo jeza bongo donc en tout cas merci fils à papa beto mon fils à papa zawa merci beaucoup Yailou merci vraiment na sepel invitation na yo merci beaucoup na bino tout pozwa ki libaku ya kolanda biso partout dans le monde abonnez-vous massivement sur notre chaîne à toi Eric Arsenal qui a été là derrière la caméra Eric Bosoni Ted Tendai Maboko Bank le patron Ted Tendai DJ Chambo Petit Jésus boss Léopard Kashama quand 15 Samantha Iratarate merci beaucoup la pomme verte Nishabila la patrona pilote posé du bakou la Naye pour continuer à s'abonner à ma référence télévision on se revoit la prochaine numéro merci beaucoup